Congo France. France.com, site ya Congo Masolo à danger, Masolo à Kitoko. CongoFrance.com. Alors merci beaucoup à Congo France, merci beaucoup à Fidélité, enfin la tiré belé de partout dans le monde. Merci à Code Mboka, Willy Moucheni, Mkoza Dijon. Merci à King Makiadi en direct de France. Puis na bandeko to batala so belé à tozali na résidence officielle il y a Fiston Sai Sai au quand même pe à Outi Mboka ya Maman Maria parce que batbalobaki non Sai Sai OK pototé azana embargo. O Sai Sai ba combattant bazo kanela ye akoma parité so comme jour akoma poto. Mais à ma grande surprise, ça c'est à Outipoto, il y a plus ou moins 27 mâles. On a valise, il y a mal. Moussous a repéré ça dans un homme de VR. Moussous a repéré ça dans un comédien. Moussous a repéré ça dans un fidèle au sein du groupe. Il y a ça. Alors, tu es en plein travail, il y a tournage, il y a théâtre. Alors, ça est fiston, Jésus de Madaka, la voix autorisée. Alors, Mbote, ça est. Mbote. Alors, tu es à Paris ou bien tu es à Epanaru? Toi, Chenga, maintenant, on sait que pas tu as pardon. Pour la maman, si il faut continuer le tournage, si vous repérez ça, tantôt vidéo à moi, tableau sur le Tigali, il y a Tambola, pour que tu aies ça l'émission calmement. Dans les bons. Alors, merci beaucoup à tous les gens qui nous regardent à travers dans les mondes. Merci à José Kipouma. Merci. Merci beaucoup à Sia Molex Aigle Noir. Merci à l'homme fort parce que fort. Le vrai, le seul, unique, le boss des boss, Willy Moucheni, Code Mondial, les grands investisseurs congolais. Alors, bon, ça y est, Domoko, a outil déjà Mikili, 27 mal, Malamoro, publicité. Tout le monde peut la miss de Miss Azaliwana, si là, où il y a dans la maison groupe Saïsaï, pendant que ça biso bilo il y a 2017 parce que ils ont la cadre par rapport. Donc, vous avez déjà Saïsaï, il est toujours en plein travail, il n'y a pas trop à dire. Tout ce qui est vraiment Moussala Sala, après biso, tout est amassé, ça va ça. Tu fais comme il est ça. Alors, merci beaucoup de la présence de Saïsaï encore de cette interview. Alors, Saïsaï Fiston, bon retour. Merci beaucoup, Pacho RFI. Mwana muteketa batu basuka na mwana muteketa ngana bakisa lelo Pacho RFI mwana muteketa Jina Leu mwana mupandi kadif. Alors outi namboka Schengen namboka Mamaria, il y avait beaucoup de gens au basalari publicitaire mabé qui n'ont choisi ça roya pototé à un embargo et ba combattant à un embargo et à côté dans la ville parisienne. Lelo pour expliquer bangoni nasi wana penza na kombo ba combattant so mutalobi bongo akoseli ba combattant makambo koloba ke sai ya potote ezelo mo ona tikala ko yoka ngote epa ya ba combattant koloba ke sai ya potote eza nde oyo okoki ko yoka ngo peut-être pas ya jaloux mais pas ya combattant. Faut pas te confondre makambo na poto lelo toza na ba combattant. Ba combattant baza banani baza bato baza ko lutter contre likambo bango moko bayebi ozo comprendre obisonné so to yebi toza nango ignorante ozo mona ba jaloux ko ba banani ba jaloux ba batu oyo aza combattant te mais alinga misala neti combattant piaka manque de travail manque alinga misala ka neti combattant abanda sko ko abuser ko sili sa neti sens ya ki combattant ko bimisa neti ki combattant zelo moko boye ya batu moko boye oh eza pe na eza iloko ya batu batangi batu ba responsable ndenge mutu nyonso toza na ba pays ya démocratie o yazo sepela na likambu te ana droit na ye a réclamer yango nde licha ba combattant président Tokoto mais so ba jaloux ba komi banani ça c'est ya potote wana jaloux combattant lo bate ke ça c'est kende potote combattant lo bate ke oh musicien moko ta kende poto non combattant aloba ndeke activité artistique mon côté et salama na poto ça veut dire songa sai na comme na poto na zui salle na cheba affiche na lina banda ko sala théâtre bato ba futi ba mbongo baseka ndelo ko combattant pikisa yango wana
Omoni? Donc voilà. Les lopes, aux stars, où il y a un niveau de comédie, tout ça, mais tu peux te faire une parenthèse à faire Babé Massombo, où il y a un concert à Fali, mais à longueur Paris, jusqu'à arriver en Bruxelles, sans slip. Parce que la réaction, voilà, frappe au dessus. Analyse 2 années. Non, on a un domaine où il y a été. Vous, en tant que star, en tant que star, na oloba makambo te. Na oloba makambo te pour la nini. Parce que moni tant outi Congo, na matina Air France. Ok, Air France, moi je crois que na Air Kenya parce que le leader mingi ya 5e génération ba kina la Kenya. Na Kenya na Air France. Tant que tu suis Congo, au moment où tu as un côté à neti, bozo die, à côté à nini, bokoti mbala moko océan. Tu ne l'as jamais Brazza, tu kota jamais Kenya ou tu koti mboka boye. Océan mbala moko. Parce que Hermon boye, nande na za curieux, na bengi chef à cabine. Na tunya na ah. Poni ni avion ezaka so eza likolo. Ezwaka mai ti to komana. Tokomi na France, à côté de France, mbala bokiti. Abina ngamoni avion ne tambula boy. So même likolo ma patakuna. Oh avion lekina Togo, bo futa Togo. Oh lekina Kenya, bo futa Kenya. Oh avion ne lana leki likolo lekina na Nigeria. Il faut se compagnon et futa. Ndenge ba leki likolo mboka wana. Yango wana tozwaka mai eza ya mutute. Il y a un moment où il y a un peu de taxe pas pour y moroter. Et ça demande tout ça l'émission. Quand les gens qui ont makambo batute pour nous foutre taxe à makambo ana. Zonga ka émission nga mai to kende titre kita na makambo na ngai. Pour nous foutre taxe à mutute. Parce que dossier yo ngoko tsanga wana. Bande ko bolimisanga. Banda na musapi nango makoloti na suki nango na okota te ngako mona nga sai ngate mutu na linga na beta kuna ngaite mutu na bundisi nani nga saka théâtre. Donc to suki wana. Alors président pour te comment lix lelo na niveau ya monde mais lelo yo to ko lo baneti au saboter poto pour uti mbanzo ye tout le monde passe au chat intirité presque au kangi suki te au ega naturel puis oui maman en plein travail. Nous avons outil pour communication comme maman bandi musala. C'est crézani. C'est que d'abord na respectera musala. Na respectera musala na ngai. Lelo eloko yozo benga ko saboter poto. Pour muto asali ba jour muke, ya ngwande sili sa respect. Ya congolais na ambassade. Kende na Brazza au mona. Na lelo pona kende même Maroc o ya pamba o na RDC. Pour montrer que le Maroc, il faut ça la procédure. Ce qu'il y a combien de jours devant l'ambassade du Maroc. Mais na Brazza avec passeport à Pamba, au matin en avion, on s'est habillé au Maroc. Les locaux na Brazza, ah, mutaouta rapoto, aye, na kilo tinae, a combat liboso le pan. Jamais mon mutatuna, eh, y'a quoi là, tiens, djongaki déjà, et bon, mais combien votre sac ma non. Et à Nabiso, tu commis ça pour toi le neti monde à part. Tu commis ça neti que son monde la pêche visa à 12 jours, il faut que nous ça à 30 jours. Ngai na saboté pototé. Mais na respecter ka makambu. Oh visa ça contrat. Et ça contrat, visa ça contrat veut dire batu moko boye bo signer na bango contrat okende na mboka na bango. Alors, pour la qui s'est bandimé, à titre symbolique, ne batelio symbole ou na passeport on auto ben visa. Alors, visa on est dans ma commune à Kati. Que muto to pesi visa ça visa touristique. Touriste à ça ma kamni. OK. Vous comprenez? Oh visa ça visa ya commerce. Commerce ça ma kamni. OK au salang. Au moni. Donc, ceux qui va pesa qui 15 jours netinga. Tant que ça qui demande na biso, ils arrivent pendant 15 jours. Tant on a que na sali 12 jours na zongi. Kozonga na ngai. Et pesi respect ya ngai kaka teme ya ba congolais mutu so ba koya osenga visa lobby. Ba ça bango non quand même il y a des congolais qui respectent aussi. To pesi qui est 15 tala kuta sali 12 a zongi na minute. Pour tu za nyongo na ngai ya 3 jours. Bana nyongo na ngai ya 3 jours donc oh la salalité. Et kokota naba viso ekoya.
Alors, n'importe quoi commis, banane bayamba que parce que tout le monde a déjà code d'amboka, le véritable code d'Azara Moko, ou les mouchés nous conja Dijon, King Makia dit l'homme fort plus que fort. Ma bon pour la bino koula, ma bon, n'y ta classe, ma boko. Voilà. Alors, bayamba que non, en tout cas, Napoto, bayambinga ikitoko. Vraiment, muta olobate, lobake muta tika lobana sima na ngai. Mais na présence na ngai. En tout cas, na tika likozwa menace mon côté ni na téléphone, ni na hôtel, place na bande kolala, ni na ba restaurant, place na bande kolia. Et puis na Suisse, na mboka ba nandi fuji mutema na Mandela, ba Lydia. Poto ba yambinga kitoko, tala ba chanson nga na kutani nango. Comment ikoki ko sala makaka ke sese ake poto? Tedi tende ipasa kakuna. Na minute wana. Omona kutenza kota makambo bato. Muto yo benga maboko banki na Kinshasa. Apesa ko ba héros. Omoni ba pavé o to nyata oyo. Ba piscine o ba finition nango. Mutasala ngo tete ndai maboko banki. Mutasala ba finition comme on est tete ndai maboko banki. Na sa kutu na ba lustre mutuso yokota awa asombela ngo na orca na ville. Awa na kin. Mais ko muto ndengo wana yo ke poto e coïncide pe kaka ya zala kuna. Apesa ko héros na kin. Ah ba saka héros. Parce que kutani na place ba sala ka héros. Donc a pianga ba héros net mutuso on dirait yé moko dirait na habité. Na pêche ba merci à trop. Tête ndai maboko bank. Loketo Fonds monétaire international. Ma peka banque suisse. Na pêche ba grand merci. Ba tuloko ba ya Willy Moucheni. Oh lelo na comme tout na question. Ba tutuka na TV ya Willy Moucheni code mboka. Mais ce qu'on a comme tout na. Oui. Mais ce qu'on a cela ba code on peut comprendre. Pour ya Willy Moucheni. Ya Willy Moucheni. Mais avant d'Arawapi, yo moko na. Avant d'Arawapi. Mais Fantômas c'est moi bimé oui code véritable code. Même yo peka ya Willy Moucheni. Avant d'Arawapi. Avant la Dijon. Abi na comment silika makambo. Avant na Dijon côté nini. Ndaku ne webia. Yo soli ali boko ya mama Moucheni. Hein? Pen joli qui ma poto na poto. Mon konja Dijon. Alibola l'homme à part. Le meneur des jeux. Fiston Zala, mon ami personnel. Mon agitambo. Djenga, le vieux aigle. Bamasa, tout papi Moucheni, il est qu'à boss à boss. Ya William Bengsa ngati na mboka na bango Dijon. Mais est-ce que Fantômas c'est pas d'accord dans mboka? Na bisi yo tambusanga na émission yo, mai. Collègue Sangali Gola mboka mutu te pona futa taxe. Fantômas c'est bien combien code mboka? C'est tout à fait normal. Obi lelo mutu po yeba koza prêtre, il faut ba sous-prêtre ba bimaka na kombo na yo. Ozo comprendre? O va te lelo batumo ba bima oye sai. Akomo la tape chapa rouge, akomo la tape nini? Ba sai c'est Angola ba ali, ba sai c'est ya nini ba ali, faut ba code mboka pe amike bala. Yangwana ndege. Alors vous avez vu les boss des boss? Dijon, valise nanga à Dijon et quand on a 8 personnes. Ah bon? Oui. 8 personnes. Mboka wana na évité. Nzamba pambola Dijon. Dijon lelo ezala lokola Bethlehem ya poto. Esika yezo abotamaki. Vous comprenez? Ko longwa nanga Dijon bala moko na koti Genève na Suisse. Maître Zéphine. Ndenan. Bata Suisse bango ba Nadia original na Lydia. Ba yaminga yezo tanga Maître Zéphine na pesi mbote. Oyo ba o na pesi mbote te. Linda Maraille, Linda Stone. Hein? Et tika wana ce qu'on a na TGV. Linda motema moto ka ba ozelanga na gare. Yango ya sai okomi wapi? Na bino répondre kana nzembo. Linda ko banga tena komi pembeni. Etikali 2 minutes na mona Genève. Etikali 1 minute na mona Maraille. Murunda. To sali ko to chambre na po fait Maraille pena donc musicien organisé. Ah bon? Veut dire na parler na ya déjà na studio o yemoka bandaka makamuni. Talara ça c'est ce qu'on moni de la studio. On appelle artiste to là ou kaka. To beti maman na chant. Na ve Maraille kala mingi teke bima oyo
et on sepelisa bana et là que ça parent mo ndinga bunda pona bana na ye donc to beti chane makala mingi te to benga ngo était ko veut dire to sanga si couper de calé na bunda maman na chan ça veut dire que ba maloé dans 27 parce que chaque année on peut sarabadon homme de VA ngana mutu na chaka ba levi na makambo te 12 valises nde la monisa 27 maman on peut sarabadon boma moto na mesana déjà ko sala ba makambo wana na baki lelo soko uti place mo be basali o bien ko zora bien wana te esuka pa na yo moko tango yo komi na bien ozui bien il faut ta la paix parce que ndani nzamba pambola ba ya wili musheni wana ndani nzamba pambola ba tel tenda maboko banki wana ndani nzamba pambola ba Igor Balula beauté plus l'argent ndani nzambe akopambola ba Nikens Bayaka ndeni nzambe akopambola ve marai mukunda na mwasi nelinda ndeni nzambe akopambola Maman Astrid Mambweni, la reine de Lausanne, une femme qui donne que en espèces bah François vous comprenez vous y avez venu donc na yebité quoi ah mboka soin ah mboka soin poto benado ndeto bana mona poto akala yangwana ba José de Londres bah merci à trop pour na accueil et ça l'a mis très bien donc bah tout na Suisse na pesi bango ba mbote maintenant tout le monde moko oyo bato ba na tuna yo bata poto ba la biso belé l'Ampiana la plus belle de Paris à la biso na agence na biso ba mannequin to pesi bango star mannequin ba sala musala kitoko mais tout on rapidement ba la poto ba na tuna yo ah ça inde wana pa mona na voilà nga benel pona kasi mutu mo mona na te voilà yom to uti poto album ya ndeko na yo héritier Watanabe la Pulga retirada yo zaki na mboka au place masolo ezalaki ekozande ekoza omoni lelo po yeba likambo fotala kana nde bato ba poster yango lelo jeune finio son poto neloko ba jeune to sakana nango mikolo ko mona ngoni snap lelo komika banzembo héritier ba ben banzembo musuku to ngana na yoka kina album te mo amtumo be Watanabe retirada ozo kompane te yango wana nde omoni lelo biso ba jeune photos za nesengo ke lelo ba leader pe ba komi koma pe ba master na biso oyebi kala ba ventoni bazalaki pe kotala ba lwambo kotala ba kinkesere meneya mais tango okende kotala kinkeser emeneya aza pe na ba de master na ye parce que master wera amona ke ah master nga za musicien mais tokenda kotala vie mo be kinkester tokenda kotala vie mo be komone papa wemba obi esengo master ya wera yoka ki mukolo wera pa komaki wera de veut dire au lieu kenda kotala ndule ka ya vie mo boye oyo bo ba petit tamuso ba master vie wana ba oya ba otala bino ki leader na bino te ba otemsa bino na kiti mais bango pe ba komi pe ko chape ba kiti ba otala pe ndula master na bango lelo sai c'est na concert héritier aza petit héritier te aza master héritier sentiment za mususu na concert à Kofi na aza petit à Kofi akobe petit sai bianga bouteille wana kendo zwa ozo comprendre lelo eza plaisir et puis lelo il faut ça la plaisir na ba kulutu na biso ba Weranson surtout Weranson yepena a commis le rôle d'être chef coutumier na musique parce que aujourd'hui tokolo bango réellement na musique ya Congo na puissance ya tir boum et que tout droit bon epandi Kofi Olomide par rapport à Fali oh lelo azama kasi mingi na ndenga mona je suis bien chef coutumier toke na malembe tamusanga mai ozo comprendre na puissance ya ndenga ya vitesse nanu ya makasi et ça Kofi Olomide na ndenga tir mais si on a puissance ya feu d'artifice fiu boum et panzani et zo bomba na désordre Weranson igwe yango mona bia za kwa chef coutumier lelo Weranson ana ba faire rigola ana ba héritier Watanabe ana ba Fabregas ana ba Mundibu au moins pas Weranson au salika avocat déjà au kokendo ça déjà album c'est bon est-ce que Mundibu a sali orchestre na avocat lelo to obi na pe Mundibu sokola mata quoi ozo comprendre ba déplique bazali wana
de wera son na musique lelo akola taneli puta asimbika nzete ya na kubeta lisusu te héritier yaka kutika mabonza wa achaka kitungu héritier beti bem oyo tika mabonza wana fero yembi oyo tika mabonza wana kingana yembi oyo tika mabonza wana faire a bien za misia bo raté parce qu'il leader bango beta bango sur 4x4 ngé musique wana sikoyo olingo passer avion na Burundi na kokota te mai mais la fête belge tout le monde avec Kalouja na succès tout le monde appelle Gino a succès ni le benga wera que chef coutumier tandis que PJ a foule ba misia ba yebana Boris mon père ça la ba chat danger bon lelo makamuna lobby to tika batu ba jijango ke ngande mutu na bando jijango parce que PJ ba lobby ga so mba parler pembeni na a tchango bangulu pembeni mabeza te déjà kuto ya vacha bangulu fulu nano eza et ça la bien pour bangulu na balela nga fulu oyo balela nga fulu oyo esila et ça la bien yo zo perdre afa dimle ozo lingo kotisa papa chéri donc wana longo zo avion longo zo kotisa ngo BCBG te tika makambo wana bino fo boluka ka batu bazala bien bon ça ba journaliste te ka pona ba guerre omoni bo sala ba motelo ba américain ba sala ba kotela bino mais ba pesa minduki na se te to zala ka batu moko boyeke soko lingi mutu lingai na motema moko karo yo tambla lango il y a les en noir il y a les jaunes appellent son Séguin avant déjà au dimle est-ce que Séguin aza mutu mabe Séguin aza mutu mabe mutu asukula 3h du temps ba pese car ya mutu asukula 1h monite ke bazo ba ocha oka dans les bancs est-ce nga saka car nga sala carte lelo pe ta mususu yozo mona neti sai so ba pese yango mutu do seke po ba diminuer nga fo ba pesa mutu nga na leki mais est-ce que tali bien car wana mutu mo pesa nango soute o pese ga leki pour lelo na ba car wana so ba ndeko classer kakola za nango ngana za nango sege za nango eza mabeta Kofi Olomide aza nango bato ebele baza nango Vesa Kariba baba sepe aza nango ozomona kokotsa ngai na ba polémique te ngana za mwana nzambe nzamba linga nga mingi nzamba betaka fimbu na bato basaka nga mabe chika kolukela nga problème na jibe aza munene mingi aza mukolo makasi pa pona nga azana ba bien ebele asala makambo ta musungana ona salite mais lingelo bateke ngai naza se ya sapato na gondi manaza ata sizo toka tata suki mais kamunde leo babwaki ti jobendela kwange kangami na sapato wana ndengate tika polémique tout ça l'émission kitoko TV comme la photo bala mokili mobimba la biso na Congo France avec Jeudi Kumba ah ouais voilà avant na wapi ala déjà côté ni alors il y a beaucoup de gens qui nous suivent merci beaucoup à la dame des dames alors merci beaucoup à Mavero Amina de Bestreling à Talabiso voilà comment ni bino yo pe comment kailo wana ngana opesa ko adresse comme ça yo peut tout na bato avant na wapi alors président d'abord qui est la souka mais ndeko na biso ba comédien ba otala biso ebele ba lobi que président zaki na voyage ayi to kozonga est-ce que ça déjà réunion pour la fin de l'année c'est un peu moins soso moi badon pe na orchestre pour Kalaming peut-être OK na nouvelle an 2017 bon wana ezali elo mo tolobara ezalo kwa neti habitude na biso to ana besoin te tolobango parce que eza ndenge lo lenge ya makambo esala na groupe ça bandana ye nakomaki samedi na tongo lundi de tozaki na répétition mardi tozaki na répétition lobby mercredi to bandai ba tournage les lobby mercredi jeudi yango tournage ezo continuer donc to ça musala ba comédien ba senga ngina ngaba biso sa une émission au sombela bango bis parce que bana difficulté même sur ba transport après tournage senga ka faut louer sur ba car tandis que Dubaï est facilité biso bon eza idée moment ni tango somela bango bis ocheli bango wana mususu ana posa garantie mususu ana posa ya sapato obisi wana bano mema bango chaque jour te déjà
bayaka déjà répétition mais ça makanisi ya mabe te eza makanisi ya malamu ça c'est nga naza lokola fulo na ndima babwakelanga nyonso mpo nayebi ke ba saint esprit bakoya kopona bamatière première omoni kaka biloko tobwaka na bafulu bamatière mosusu eza wana neti moni lelo bato bakomolokota baplastique ake alambi yango akangi yango na baboti ezongi mpo toke esala bakiti ezongi esala boye nani ayeba yeke un jour babibende bakolokota yango lisusu yo ozomona so na fulu moto ayebwaka libende petit à petit fulu elongwa fulu c'est toi qui est à côté de la musique parce que tout a des questions autour de Kofi Olomide se plaint, ça les studios qui ont bonne qualité, salle mythique pour les concerts. Il y a d'autres musiciens qui disent ça va campagne pour déstabiliser l'artiste Kofi Olomide qui a mis dans la studio tandis que Yopé quand même peut vous aller artiste, ne vous allez pas musique dans Marais, après ça peut vous taper dans la studio à Saint James Rolls, ou ça la paix mais le ça moi bien. Pourquoi biso na biso ba congolais toujours comme milinga ko sala mabe. Bon moni lelo ngana osenga na vena nga Kofi Olomide alanda na makambo na bato baoloba te abose na bao baza disponible ya ko bosser parce que omoni na kale yalaki ba comparer ba star na biso minene ba wera ba Kofi ba Jibe ba Papa Wemba bazalaki ko comparer bango na ba musicien ba payate par rapport à la musique ba comparer bango par rapport à ba bienfait ah yusunduru kutatonga nini bino kutata studio pamba bozaka nango te bo basali studio yango wana oh musicien ni na satonga salle de basali salle yango wana donc pour ngai Kofi azo pesaka ba bonne réponse na ba question yo batu batunaka est-ce que so tonga boy na mboka na yo est-ce que so sala boy bon sikoyo bako abando chasko ba ah c'est comme une correction ba très bien bandi et so tonga studio oui na studio très bien et so tonga salle oui na salle très bien et tu as ba université ba école de musique ba nini ti so mutu de sali studio boy bokomi ko bangisa batu ko ya ko yemba kuna studio bango mukola osala école ya musique bo banga ko tangisa bana kuna po lelo ala mboka na biso mutu nyoso tshana na mutu ne kazana aza chansa ozo comprendre batu bakansa la chance ezalo ko neti mbongo to tshana poche o ba yiba ngo batu ho mutu nyoso yeah ayiba batu ba chance abenda ba yo soke tanga kuna ba yibo chance o yo zalo we voilà. Alors, Tokomi Nasuka, chers amis, merci beaucoup Namandeko Batalaï Chebele. Merci beaucoup à les boss des boss, Cardozo, Mwamba, Wankena, l'homme aux éblés. Merci beaucoup à les beaux gars de tout le gouverneur. Il y a Cardozo, Mwamba, Wankena. Hein? Viens au PC, bonjour, il y a son seul maman Midola. N'a pas à bonjour, n'a pas écouté l'autre maman. Oh, bonjour. Bien. Oh, viens, Néni Boy. Bozo na Sengagi. Des gars. Voilà. Alors, tu vois la souka, merci à Stoby. Hein? Stoby, le général Stoby. Na pesi ombote bana kitambo ba sepeli pour na 15 kilos. Au pesa ki na masa no sai sai. Vraiment et pesa meli na mutu no sote afungula chambre na e. Ayi s'appelle madame na e oyo mutu a défendre ka mabele mso kitambo. Pour ça sai. Zonyo so lingi me ezalaka moko. Bisobe ba artiste tu exagères. Ba singa moko me ngana komo zo ba 3, ba 2, ba 4. Merci général Stoby. Na pecho ba grand merci. Na bosanité Sadi hein? Ah Sadi Mbokila hein? L'homme veut dire na sepeli ba Weston ekoti ba ceinture à musique ekoti ba basket à solo ba makambo ebele bele Igenoma le prince de Bel-Air l'homme à la church hein? L'homme à la church Igenoma Armel Noma l'homme à la montre voilà la petite famille Mobimba famille Noma Mobimba famille Mbokila Mobimba na mikili donc la petite bino ba mbote à trop nzambe pambola bino abenisa bino vraiment la bouche autorisée ils ont comme mabena yo qui yo tika mwana c'est les dino à satisfaire sur le poso est-ce que vous en avez niveau là-bas te omoni c'est les dino abena master c'est les dino abena master que obi biso poto to kinana ba wera wana ezali pena que c'est les dino abengisa nga na boîte akrelenga pena champagne sai mutunanga monso muto bana bengo mutu na yo dans les vides ka ya komi na haine Abel na Caïn
makambo mosusu ezalaka te ke so milingano ezomata te oyo bando tuna moto apembeni fo tuna nzambe mpo nga te mona yambaka milinga likolo osambela nzambe makambo nini ezosimba te otuna na moto makambo nini ezosimba te mpo nga mpe nalobaka ndenge yo olobaka nzambe epambolanga me yo mpe oloba nzambe epambolanga soki ya yo ezokita te yanga probleme nini yango nalobi ke toza na bakombata toza mpe na bajalou bakombata sikoyo mpo baresir mpena liti na bango ezala liti moko responsable ezala liti moko intellectuel il faut babengana bajalou et puis mpo na ngai combattant il faut abengana bato baza na badomaine public parce que musicien nyonso azalaka lokoso tomonaki yango awa yebisa ngai bino bobetaka biso mpo peut-être toyembelaki président de la république mpo peut-être tozalaki na tovandaka na mboka oyo bapoliticien bino bolingi te bazalaka mais bokechu ayamba nani te ayamba papa Muzitu a politicien angola voilà lelo batieli biso vidéo baokorompre bokechu mais bato batali yango wana ezaka normal donc biso baartiste mosusu bokangi biso basinga botelemisi biso totalaka baaventure babokechu bazosala baaventure seletino bazosala est-ce bokechu pombe bazala mpe boga obandi kokotisa avion na ngai na mboka oyo ya bato mai tokendeka mai donc en tout cas makambo mosusu tolobaka na télévision il faut toyebaka toza baparent lelo papa na biso Kengo wa Dondo asalaka na Mobutu ti tant Mobutu akendaka Laurent Désiré Kabila koti batu basekaki peta musu Kengo Mobutu akei tokotala Kengo mais lelo Kengo wa Dondo tant musu aza plus Kengo ke Kengo ya Mobutu de fait dire batu batikala kolongwa na mutu na bango ke soki lelo Kabila kei président wana oyo akokota azwa sai abomiye azuwera abomiye tolo bana bango ke bolonga bato boya biloko ofele bandaka ofele te soko osali te okozwa kaka te ozo comprendre bakombata fo babengana bamusicien oyo musicien mais alinga kosa suko ke akombata or ke ane jaloux nde baninga ne bamusicien mosusu o comédien mobo asasila na ye akoma combattant te akobanda ko bakisa ba moto mususu kote moto ezate yoko esi ba combattant ba yebite ke atozwi sai se okati mike ozwi tomate okati obakisi ba épices otie ba nini mais pour nini osala ngona ndekono ozo comprendre pour nini osala ngona ndekono obeta fali pour nini obeta wera pour nini obeta jibe pour nini tozaki na ministre matata ponyo bobeta kabiso tant balongoli matata ponyo il faut que gouvernement lo baté bato babeta mingi na ba régime ba artiste bango nde banyoko mingi musale kufa bango tozo ata wera azata premier ministre ba chebiso ngai premier ministre na biso na peso mbote papa biso badi bango groupe théâtre ni zaka orchestre ne komoneni badi banga musique ezaba groupe théâtral badi banga bomona ngo wapi donc elingi lobake bozo beta bandeko na bino oyo kutu bakotikala ko participer na gouvernement oté alors président le basuka na biso au senga mesure de grâce parce que ndekono lobeso tout ça une émission et comme il a plus ou moins 100 000 vies à la palais ba suspendre na dit quand même poser leader de la forêt par que la caillou pour bengi moi mingi tout ça so au senga mesure de grâce qui azongla pe musala. Bon, au moni États-Unis, voilà, tout le monde qui est là, vient sur Hugo de la Forêt. Quand on continue l'ambassade, va accorder biso visa. Vous avez visa aux États-Unis? Oh, va accorder biso visa. Après 20 ans à Benginga. Nga solo na 20 ans. Abina nga sai. On dirait tout ça les makambango vite fait. Quand les États-Unis na ba musicien oyo. To si to voyager pe moi kala. Au monité que pour un concert moko ça la faux petit nanga to stopper on comme ça ngai une équipe to kende to vimbisa masolo et comme un gaillard et comme un nini au lieu de concert moko pour la ville moko pour l'état moko to kende pe na Atlanta to beti to sisi to kena New York to sisi to beti to kena na état différent
Ah, vous avez moi 3 catch, vous avez moi 2 catch. Et puis, ça, un musicien, ou bien, la raison que c'est un musicien qui tient ça sur un poto. Sur un jour, bilamba n'est bien. Mais ma musicien à poto, a joué 2 catch, a joué 3 polotés. À surprise, dans la commune à Dijon. Dans la commune à Dijon. Dans l'Andabino. Vous comprenez? Donc, il y a un voilà. Et, chose dit, chose faite. Donc, les lots, oui, rançon, tous arrivent à vie dimanche, n'a pas l'air. Ma cambe, comme écoute minene. Et comme écoute minene, parmi les invités, tu bats qui s'écoute n'a pas tout moussous. Pourquoi? Parce que, et comme ils sont les cambamounene. Donc, na début à l'année prochaine, Batouba est là, invitation au Venanga oui, rançon. Pour les invitations, États-Unis sont là semaine prochaine. Serge Ibaka. Serge Ibaka. Serge Ibaka. L'homme à la rapidité. Serge Ibaka. Mon maman Marie a tiré le robot à moi, Serge Ibaka. 2 fois. Monté, Samuel est ton fils, attends la répétition. Ouais, Samuel est ton fils, tu as dit tout. Le général Mokolobango, na Côte d'Ivoire, Carole Itiwa, donc attends la donc voilà quoi, donc on a un endroit au Loba. Moi, les qui n'ont pas pour l'obéissance, en tout cas, il faut un orchestre tout comprendre. L'obéissance est mon équateur. À Koloba Makamunenge mon côté, le col Moulouba est un orchestre. À Koloba Makamunenge mon côté, le col Moutete est un orchestre. Il faut pas battre un là-bas à la rapé. Vous comprenez? Donc, on est à TVT. En tout cas, question à l'obéissance, on est à Mbokananga. Na fout à taxi, nandimi pena avion et quota. Na koti penza donc, vous venez sonner. Pour la masse à l'obéissance, mpota, total la minute oyo. Peut-être à Bungarité, mais total la bamboula oyo à sali. Donc, voilà quoi. Tout la massa. Sommet de sommet. André Kimbuta, le boga de tous les gouverneurs. Karine Mpoko. Karine Mpoko, babi, olingo so parler qui toko na poto. Olingo somba ba terrain wana kini. De veut dire makambuya. Bobe nganeti. Na oluga terrain onini. Karine Mpoko azawana. La sœur de ma sœur Arlette Mbouyi. Arlette Mbouyi, la maman de Marie. Na profité na pe sape mbote na Mangiaba. Na Paris. Mangiaba. Na Paris. Mangiaba na Paris. Moni, ya na otu na bino Willy Mouchena zala wapi. Mangiaba c'est ma véro. Madame. Madame viens ça tout. Madame na pesi mbota trop. La maman de Didiston, ton aloba Didiston na moni ba maman Edouige et Tisomba, maman Edouige et Tisomba na pesi ba mbota trop. Lelo na zolo baka elo moko. Bana Congo, to soutenir Mazembe. To soutenir ba Renaissance, ba Vita, ba Imana. Lelo ça c'est un mot de Zara que to soutenir Bukavu Dawa. Parce que papa Didi Mudogo Bukavu Dawa. Bukavu Dawa. Da bandala so batu yo za muta équipe ni. Na munga muta fait clip. Wa muta Vita. Est-ce que batu ni wa muta équipe ni bi na muta Vita Bukavu Dawa. Na muta Renaissance Bukavu Dawa. Na da mutu ya Mazembe Bukavu Dawa. Donc Bukavu Dawa ezaloka to bakisi yango na ba équipe tout. Donc veut dire Bukavu Dawa ezongi. Bon mon nango ba aventure. Mais ba joueur tozo somba. Na habité. Le véritable code nan Fantomas. Ya Willy Moucheni. Bon Fantomas. Bilo pe boka Willy Moucheni avant da. Merci beaucoup, merci. Avant da. Bonne année président, joyeux Noël. Joyeux Noël, bonne année. Bandera Mikili. En tout cas, merci. Boyamba na binonga kito. Noël to fêté pas na tous un restaurant na ville. Noël, on fêtera toujours Noël et pas Nangaï. Non, bêta, qu'est-ce que mon dani est bêta? Bonani, binda benani. Toti somba ba matos moro ya ndou les ans. Oui, moi ngana organ. Bêta président, bêta ma boko vraiment. Ngali nga fait. Déjà tota bêta. Tota bêta pib moro be ya makamba ba kiti. Donc veut dire naza dia na 200 chaises. Yango ma fait c'est ngamo nte ba 200 chaises zo sala rien to bakse lango ndule. Bon to baksa ka biloko to zo tala, ba mama pe ba lingi ko fanda na ba palete. Ba mama ba komo linga mo restaurant na ye, mo nini na ye, ezaka na coin moko boye
entre temps ndenga betaka dia ba Dubaï bongo ba South Africa donc ça répète déjà bien et lelo kalaté fa beta ba Espagne ba mboka wana azong. Voilà. Ah, merci, félicitations président et joyeux Noël, bonne année. Merci na ba collègues na ba artistes et comédiens o ba yambinga na poto et vraiment merci na la duchesse o ya longa ki banda na Bruxelles pour na roya tina Paris comme onanga na confrère na ya ba kulutu na ngai na benga kulutu na ngai Marc Tabou Saint Marc Tabou na pesi vraiment ba merci à tourna José de Londres o ya se déplacer ki banda na Lausanne ti koya na Genève pour na rotalanga na bosanité Ans Luzolo yeto monanité par défaut de veut dire na comment Belgique et qui beaucoup vraiment je m'excuse mon frère t'as fait tout arrangé pour que je vienne tu vois ce que je voulais dire mon frère donc voilà ce que je voulais dire il fait pas de mal il fait pas de mal non j'ai pas fait le mal je suis pas bête fait tu vois ce que je voulais dire donc c'est la tête de ma marge bon, putain tu vois voilà truc de ouf je pas fait un truc de ouf tu vois je pas fait un truc tu vois ce que je voulais dire donc voilà. Voilà, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci au sommet, André Kimbuta, le Boga, le gouverneur. Merci à maman Yvette Kimbuta. Merci na soutien. Et merci beaucoup na Anna Maïtidi, mon ami Colette Betty Kapamba, Jeti Bilomba. Merci à Christian Konda Radar, Nanasi. Merci à Maréchal Souvé, dans le restaurant Yolo et Zone à Dallas, Makako Koulia Kitoko. Merci à Mouna la caméra. Merci à Faya, la réalisation. Merci à Chichi, les grands réalisateurs, merci à vous. Et merci beaucoup à Sia Molex, merci à Yannick Stopira, Colin Sionga, Willy Sionga, les grands producteurs WS, producteurs à Solo, Motema Lydia Bangala, Corneille Ilunga, la PC Bambo, Zato Big Up, Joël, laquelle moi c'est Kitoko Zanzela Mino Kitoko, Laurent Piana, la plus belle de Paris. Merci à Mami Kalonda Motema, Mami Kalonda Mbotatro, qui a Mama Biso Thérèse Olenga. Merci à Gianni Mou Motota Mama na Caligari. Merci beaucoup à Christian Malaika na Caligari, na PC Mbote. Na Nengota la pâture. Merci beaucoup. Bandeko Belé Bozo Benga Biso plus 243 89 53 48 057 numéro WhatsApp. Facebook ils allaient pâture filles gentil. Comme la Biso, peut-être sa préoccupation, nous sommes là pour vous servir. Merci à Junior Bourson, na manager et à Congo France. Merci beaucoup na Yananga Motemo na Godard, Aminata la Cissé, Gabi Tonga, Papi Kelly mon pouvoir, Bozo Belé. Fito à Londres, on a passé un bisou à trop parce que on a bino toujours, tous aura pemene, merci na soutien, merci na DDK, ou ça la pe musala, moge panga bola, 7e force. Congo France. Bisona bango, bango na bisona bango, ekara molai. France.com, site ya Tolo Masolo danger, Masolo kitoko. CongoFrance.com